Bonjour Bandeko, Balandia, analysons avec Gilmas, le loto solo la likambandeko na biso camionnette Mbola. Oyo lelo toza le 8 janvier 2026, mais on dirait sa vidéo ya lobby il y a le 7 janvier 2025 à sali émission na Paris wana et si kanini azako finga vraiment ba polémique ya zolinga kozongisa polémique ya wera sol na jibe biloko ndenge wana. Le Londres na comprendre pourquoi ndeko na biso wana asachanaka toujours na makambo nyonso etali wera son. Ye toujours soki makambo ya wera ayaka mabe atika mingi vraiment azalaka toujours contre makambo ya wera son. Lelo na comprendre pourquoi batu ebele na poto bazalaka na be formation ya bien. Mutu lokola ndeko na biso camionnette azana be formation ya bien. Mais ayaka kosambrie na réseaux sociaux pona koluka polémique. Soki botali selo ngai ayaka ne pona koluka polémique, mais aza ko reconnaître valeur ya Werason. Ayebi bien que soki alobi pona Werason makamune okende bien te poza la kana ba attachement avec JB Mpiana. Donc pona ye pona kozala pour JB, il faut toujours asala ba attaque négative envers Werason. Wana ne conclusion nanga. Mais na kopesa bino ba moi détail mike pour comprendre pourquoi na sali émission. Bandeko nangai ba Irene Mabweni na pesi mbote atro ba Patricia Edouard bino tout oboza kolandanga. Merci en tout cas na soutien na bino. Na kozwa bino kaka 10 minutes. Bo pesa nga 10 minutes ona kolakisa bino esika nini ndeko na biso aza ko sambrier na makambu ya Werason. Et loko ya motuya na makambo yo saza koloba so bozongi simatir interview na lelo nyoso wana eza entouré na Wasenga meilleur ami ya Werason pe asona mesika azali atika biso batu ebele balobelaka pourquoi wera kenda matanga te, pourquoi wera akenda tina cimetière na yete donc alobaka mingi kosena likambo wana, c'est comme si etouchaye mingi. Mais ndenga za kolobela yango bozo sentir que ayebi pourquoi wera na Wasenga bakabwana ya kofinga te, mais bakabwana na nzela ya silence. Pourquoi tangu Werason na bafere baza place moko baza ko travailler baza ko yemba, c'est comme si Wasenga azalaki na kati ya boule ya marquis yango bomonaka babwaka kie na album na bango ya marquis. Nini nde esalaki sika silence wana ekota bandeko nanga boyebi déjà trop o ayebite o yazana na posa koyekola ayoka lelo. Wasenga aza parmi ba cofondateur toloba soit ba fondateur ya marquis de maison mère. Aza parmi batu oyo basalaki maison mère e Panzana. Aza parmi batu oyo basalaki liko papo ba fere batika Werason. Alors na situation wana kimia wana wera benda nzoto na malembe atiki nani Wasenga na bana na ye ya marquis. Malheureusement marquis pe umelaki te e panzanaki. Ko panzana wana ezalaki déjà pe tangu nani Wasenga kendeki na marquis de maison mère et créaki déjà silence et créaki déjà conflit entre Werason na Wasenga. Alors wera zalaka muta koloba te. Kimia wana etikalaki nango wana. Wasenga ekobela soki abelaki soki nini esalaki atika biso tango akufi bazana situation ya kimia, bazana situation ya séparation, bazana situation ya conflit. Na yebite soki wera asoki azalaki na Congo, Wasenga akufi na poto. Wera falaki azwa avion akene na matanga ya mutu basololaka te. Mutu balobanaka lisusu te wera ngaki akende ndenge nini nde question aza komituna. Tangu camionnette Mbola aza koloba ye moko aza koloba bien que Wasenga azalaki déjà mutu ya ba fere gola. Sike loko koloba est-ce que ba fere bakendeki na matanga ya Wasenga? Est-ce que ba JDT bakendeki na matanga ya Wasenga parce que tangu Wasenga kabwanaki na wera azalaki mutu soit producteur ou bien mutu ya bureau ya ba fere gola ya marquis de maison mère. Parce que na tawana pe soki fere akufaka elingaki tamusu za la pasi
wera kene na matanga na ye na période wana pe soki wera akufaka tango su ba frère bangaki bakende te parce que bazalaki na conflit na période wana conflit ezalaki. Alors bandeko koyebaka ko différencier ba situation na ba otolobaka na ba réseaux sociaux bato ebele bayaka nango na bandenge ya divagation. Ndeko na biso kaka camionnette mbola azolobela pe makambo ya nani makambo ya Mosaka. Azoloba Mosaka alingaki aloba makambo wana te ngaki bima na munoko na yeti. Mais aza koloba toujours makambo nikide ndenge balobaka pe bapesa Wera Son. Mais c'est normal. Alors pour bao bapesa pe musique wa pesa Wera Son nikide. Ale soki alempela. Aloba yango. Pourquoi Mosaka aloba yango te? Donc pona ndeko na biso nani ndeko na biso camionnette pona ye il faut ba kitisa Wera baloba ke bakabela ka Wera bapesa ka Wera mais jibe baloba ke bakabela ka jibe miziki banzembu te. Par contre biso nyoso toyebi ke jibe bakabela ke depuis abanda miziki nyoso bakabela ka ye. Mais camionnette zolinga ba bomba parti wana parce que c'est JB. Mais côté à Wera il faut ba bimisa. Depuis baloba bazé koloba ke ba pesa ka Wera banzembu. Bosi boyoka camionnette mbola azako ya ko démentir makambo wana. Aloba kangote mais tango komi ya JB azako ya ko s'attaquer contre Mosaka parce que Mosaka abimisi ba secret ya banzembu ya JB Mpiana. Azolobela ba décompte final. Oui. Façon oyo Mosaka lobela ki décompte final camionnette mbola za koya nango kaka likolo sans même ko comprendre raison ya Mosaka zo lobela ba année oyo Jules Kibesa lekisi na BCBG bakoki ko futa ye na monnaie de Saint-G te monnaie de Saint-G za tangu mutu abimi bakomi ko finga ye bakomi ko latise ba bere ya biloko asala kite ya bon mutu makambo kindokeza pasi po okende ko konini ko confirmer que mutabo maka to mutabo makati lelo baza ko confirmer que nani Jules Kibesa mutabo maka makamwana nde Mosaka aza nango d'accord te aza koloba na bata oyo Jules Kibesa lekisi na BCBG avec tout ce qu'il a fait soki musique lelo ya BCBG salaki ko telema c'est grâce ya Jules Kibesa soki banzembu ya JB Mpiana o bato baze ko sepela nango ezalaki banzembu Jules Kibesa pesa na nani na JB Mpiana asali mabete ezaka ko défendre Jules Kibesa sikande kona biso camionnette pourquoi ata eloko moko te ya bien alobi pona Jules Kibesa eloko ata moko te nyonso kaka il faut s'acharner contre batu pona ko protéger JB Mpiana yango na lobaki ne bandeli mutu na biso oyo aza mutu ya JB pona ye na makambo soki banani oyo babokisi baza koloba c'est normal parce que baza ko défendre JB Mpiana bande ko boza ko talanga soki boza ko talanga tina minute oyo bino bat bo défendre ka Wera Son bo lembate bo continuer ko défendre soki bato aboyeba ye boya na ba contre vérité soki ayena makambo na ya kolinga ko latisa Wera Son kazaka ya mabe ko bimisa Wera Son neti mutu mabe bande ko bino bo défendre ka Wera Son boya na ba vérité bola kisa na ndeko na biso ke Wera Son aza mutu ya mabete camionnette mbola soki vraiment Wera aza mutu mabe aza motema mabe tala na niveau oyo JB azalaki nango niveau ya kolinga kopesa Wera Son poison tala motema mabe ya ndenge wana ya JB Mpiana kolinga kotia poison na bile ya Wera Son. Imagine toi mais camionnette mbola azobomba likambo wana azolinga koloba likambo wana te mais aza kolinga ka koloba Wera Son aza mutu mabe to zonga pena makambo ya DJ Masela tangu DJ Masela aza koloba JB Mpiana basala complot po ba longola Wera na mouvement wana eza motema malamu to eza motema mabe JB motema mabe koleka batu nyonso ya wenge u JB Mpiana JB azalaki mutu ya azako vendre ba illusion azolakisa na ba email ya ke yende aza bien Wera aza mabe mais lelo bakabwana lelo bayebi qui est mabe qui n'est pas mabe Wera lobaki l'avenir nous donnera raison tu peux me quitter l'avenir nous donnera raison lelo toza wapi
nani mutu aza na réseau, nani mutu aza na réseau te. Ndeko na biso camionnette mbola obeti à côté, obeti poto. JB Mpiana, c'est le seul musicien motema mabe na génération Wenge. Après JB eza Fere Gola. Deux musiciens motema mabe na génération Wenge eza JB na Fere Gola. Donc na mini choyo, soki okoswani sa Fali, yebake okoswani sa epo na motema mabe. Fali aleki Fere na motema malamu. Fere aza motema mabe. Jibe na wera. Wera aza motema malamu. Jibe aza motema mabe. Vérité yango wana selonga. Bino ba ndeko kolanda. Bocha ba commentaire na bino. Nako suke la vidéo. Nako stopper ko continuer osala vidéo ya boye. Ya kolola kisa na bino ke jibe aza motu mabe. Parce que na sina sala yango plus de 3-4 fois. Bino ba obo yebi réalité ya makambo ya jibe. Oyebi kaza motema mabe. Mutu aza kobota na mwana ya 13 ans 14 ans akozala motema malamu ndenge nini. Bande ko bosala ba commentaire na bino bo commenter bo tia ba j'aime. On est là.